Lobby Kinshasa ko yinda Kinshasa epela moto na marche oyo esengami bongo na bandeko na biso IDPS basengi marche et puis bandeko na biso PPRD basengi marche et bango nyonso destination palais du peuple. Siko to yebite basala yango na biti nini bazo revendiquer nini et puis balingi nini. To mona be exemple ba marche belé o esalema na mboko oyo. Suka ya ba marche wana tangu désordre kotaka ezalaka ba perte d'homme nde ezalaka siko ebele. To mona ngo na ba marche belé salema na mboko. Kinshasa, bana poto, et bana le monde entier, pas vacancier, flat hôtel, bali sans terre, sans cadre qui toko pona kopema, pona bino batbolela luxe ya makasi, bazali na mo bangé na salle de fête, o ezali na 400 places, confort et l'alia ou à niveau ya 2 fois té. Oh, bon commis déjà? Na commis déjà. Vous en avez beau frère? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali Center, 7e rue. Awa ezali pona ba fête na bino batbolela ko sala mariage, anniversaire, conférence, collation de grade, réunion et service, to ba croisade, boya ko sala a boza mobimba. Moi si. Mon bec ici. Tata yoki kolela na yo. Na pesi yo libala. Bongo lokoni nezangi. Nala kisayo esika okosa la fête na yo. Sal ezase moko. Bali Center. Bali Center. Olobi yango. Soki oyini na botoli lipamboli na ngai. Te mokonzi na imité. Na Bali Center, excellence dans la simplicité. C'est naturel. Avec tous les respects. Izalango so moi ezali dans la posa marche on a si côté ndeke na lobi marche mara bat makufara. Mais ça c'est betaka bat makufara ba innocent. Mais entre PPRD, IDPS, tous les deux partis, on est à y a des Congolais. Parce que biso na biso ba Congolais. Tout ce qui est de Congolais la net nini. Mboko yo, eza ya biso tout ba Congolais. Mboko eza ya PPRD, te mboko eza ya IDPS te. Est-ce que bakoki kosunga biso te ke ba anile peut-être mansango? Yango na sengi toko senga na bango eza trop tard. Ça nango ka kosenga mo etange ba citoyen congolais po to mona ba destination wana net c'est créé ba maman na mbriema. Vraiment to sengi na bino si ya moyen. To proposer bino si ya moyen bo anile o ezali autorisation bo senga ki na marche ba senga yi pour na marche na deux grands partis. Alda Parisien, yo mona poto ya solo na bino beba na Europe mobimba. Tala! Bonne occasion de célébration, il y a 8e anniversaire chez Djonga Ngandantaba. Oyo! Et qu'on a célébré mon le 10 août prochain avec impact na idéologie. Moi maman, il y a cause de chance ya ko participer na soirée qui toko. Oye, ko salama au Pesimboa boyi. Avec la participation d'artistes et musiciens au Bino Bolingaka. Emel ya l'est de Mingongo à Kozala, Suzuki 4x4, CNN Alligator, Titinal Capone, Fila Basel et Nono Atalaku, Zoebela. Ba komi kuti. Gigi Fall le Brassavillois, Wabalonzo do a Congo, Roi David de Mukuse, Pembe Tengena Doudou Bas, Bako Zala Mobima Nengali Sekite. Et si les voilà te, ba invité pe somo,
oyo bino bolingaka bakozala avec parti na idéologie wana tomoni bango juna mumba fudokolos MG30 pe Bourmani Dolo bakozala mobimba papa mama ndeko pona organisation ya soirée leka kitoko oyo ya 8e anniversaire ya chez Jonga Ngandantaba en tout cas ba surprise ezali ebele ko anana pona contact zwa papebe silo poko make 06 35 47 51 81 et bango pona ba adresse pour sana maleme na 13 rue de la Pointe 93 130 Noisy-le-Sec ozala mobimba chez Jonga Ngandantaba pona droit d'entrée na 10 € na yo ya pamba oza mobimba nenga lisekite bana mama chez Jonga Ngandantaba en tout cas nzungu ekotoko na mbiasi ya lisekite eyokani. Boza ebele o bomesana kolanda site kitoko o fimbu na fimbu lelo pena mingi toye parce que toye kolobela moi situation oyo ngete malamboka na biso etaki ba congolais etaki bana Congo et boza di bande ya mboka partout oyo bozo landa biso na lingi lelo na yamba ndeko nanga ken pia na plateau to meka kosola par rapport ya marche oyo eza ma lobby moko na lundi oyo IDPS ba singo autorisation ba accordé bango et puis bandeko na biso ya IPPRD oyo pe bango pa singa ki autorisation pour la marche na bango ba accordé ki bango alors ce qui toye parce que to moni ne mo mbutu ali marche ngo eza marche moko bien té faut to ba vérité la marche moko bien té pourquoi parce que batu na batu bazo revendiquer o ezali ba droit ya ba parti na bango alors biso toye etaki ba congolais président Tshisekedi eza président ba congolais président Kabila azaki président ba congolais donc toza awa pona osala ba analyse ya nyoso alors to telemeli awa nande ko nanga na yambe to partager na ye aza pour baza contre parce que lobby Kinshasa eko yinda na ndenge moko ko sakana te lobby Kinshasa eko pela moto to ebite masasa ke beta bat ba kufa eza ndenge nini et to boyi makambo wana yango moni to ye bozala ndabiso partout na France na Belgique na Hollande na États-Unis na Canada l'autre mec après que c'est bon ça peut makanisi na bino par rapport ya marche oyo et ça ma lobby et gouverneur de la ville a payé autorisation dans les deux camps to ebite ekozala ndenge nini ekibanda ndenge nini ba o ba robanda na siège ba ba kutana na échanger nzileza ka moko po ba ke na paye du peuple po ba ke obuka paye du peuple ba ke ko beta batu ba ke ko sala ndenge nini ken pe na boni Jofis bien en tout cas na pesi ba abonné na biso nyonso a fimbu na fimbu ba mbote na pesi mama si de Jimampata ba mbote prophète Emmanuel Dodi na pesi ba mbote prophète Moïse oazalaka na Londres na pesi ba mbote lobby Kinshasa ko yinda Kinshasa epela moto na marche oyo esengami bongo na bandeko na biso IDPS basengi marche et puis bandeko na biso PPRD basengi marche et bango nyonso destination palais du peuple siko to yebite basala yango na biti nini bazo revendiquer nini et puis balingi nini et na marche wana na kolandisa mandeko ndenge basengi lango ba tension eza bien te bata IDPS bana ba tension bien te bata PPRD bazala ba tension bien te et bango nyonso ba bi ba kuta na palais du peuple to ebite ba buka batu ba beta to ba sa nini na ebite par rapport na yango okoye ko pesa likanisi nini na ba marche oyo esa malobi na Kinshasa Jofis en tout cas eza mawa ngana zo déplorer par rapport ya ba image oyo nazomona le lobby so toza ba congolais toza ba difficulté ebele oyo nanu ba konzi na biso ba politicien na biso nanu ba résoudre ba pasi ebele oyo tozomona te nandimi te ke rencontre wana ba marche oyo ko salema entre les deux parties ya minene ya mboka na biso ozui IDPS ozui PPRD eza ba parti ya minene eza pe na bato ebele eza pe na bato ebele kotala déjà confrontation nanu ya maloba na bango eza mabe tozwi ndeko na biso kote ya IDPS fisi mukoko tozwi kote oyo kuna pe bandeko balati ba beret rouge maloba oyo bazoloba communication na bango nanu premièrement ezolakisa biso déjà danger moko ekozala parce que biso tozotia ba commentaire te nga nalingaki nasenga président mokonzi ya IDPS aluka solola na bato na ye président mokonzi pe ya PPRD baluka basolola na bato na bango surtout nga eloko nazo déplorer eza ba destination oyo bango bazwi ya kosalela marche nzela ezaka moko tomoni bandeko na biso ya IDPS balobi bapesi bango de 7e mérite na palais du peuple et de 10e mérite na palais du peuple
bandeko na biso pe ya PPRD destination na bango ezali échangeur tina palais du peuple échangeur déjà za 16e mairie échangeur na 10e mairie ezaka naloba presque ezaka place moko siko na yebite est-ce que makambu oyo ekwabutir biso na solution nini tomona be exemple ba marche belé oyo esalema na mboko oyo suka ya ba marche wana tangu désordre kotaka ezalaka ba perte d'homme nde ezalaka sikoyo ebele tomona yango na ba marche ebele esalema na mboko soki tolobi to revoir ba image soki tolobi tosenga ba grand monteur neti ba whisky wishia tomona ba perte d'homme kaka na makambo oyo ya ba marche ngai pena etanke citoyen congolais ngai alobaka ngo ba marche ya ba parti politique nakokenda ngo na loyenge vraiment te kenakera marche na loyenge nakokende marche na loyenge te oza parti nini en tout cas nga azalaka na parti te nga parti nyonso te eza parti na nga PPRD eza parti na nga IDPS eza parti na nga Lamuke eza parti na nga donc parti nyonso eza parti na nga mpe na côté politique nazalaka na parti pri te olinga be politique te nalingaka vraiment politique mingi te mpo namonaka politique moi le côté ezalaka moi beaucoup plus yango tozo rappeler na bandeko na biso bakonza mboka gouverneur de la ville vraiment avec tous les respects ezango so moi ezali dans la posa marche on a si côté ndeke na lobi marche mara bat bakufanga mais ça c'est betaka bat bakufanga ba innocent au moment bato bazosala bazodéfendre baintérêt baparti moko boye au moment bato mosusu nde bazoprofite na yango en tout cas toza na posa na yango te maintenant Congo eza na posa makambo mosusu bamarche wana tolembi yango bato bakufa tolembi yango e tozosenga na bino bakonzi ya mboka bozolanda biso toza na posa bamarche wana kosangisa deux grands partis et puis itinéraire ezaka moko siko est-ce que bakokomanda le palais du peuple so bakuta na classe moko ndenge batension na bango ezali bakokomela palais du peuple so bakomi palais du peuple bakokomana intention nini parce que il faut koyeba sikoyo ke soki tolandi na balangage ya bandeko na so ba beret rouge tolandi langage ya bandeko na so IDPS eza balangage moko ke baosigner défi ke baosigner défi mpo tomoni bao kuna balobi comme bino boyaka na bawewa tokozwa bino bamoto wana so comprendre donc côté OP bazosala défi na ndenge na bango mais entre PPRD IDPS tous les deux partis wana eza kaka ya bakongolais parce que biso na biso bakongolais tozokende kowela neti nini soki bandeko ya PPRD bazala majorité na élection yango ekosalema totika bango kaka bazwa baposte mpo baza bamajorité soki mpe bandeko ya IDPS bakozala majorité na élection ekosalema parce kaka oyo bakozwa ndenge élection yango ekende nango na ndenge ya simple est ce que élection oyo ekosalema lobi est ce que ezosenga kaka peuple ya kuna est-ce que le peuple d'ailleurs n'a pas voté? Est-ce que le peuple a voté? C'est ça les élections où les députés ne vont voter. Rôle ya peuple et ce que negosala nini kuna. Yango to senga la population, to senga la bino bozolanda biso. Ken makanisi eza nini? Oko lo bana bakonza mboka ba landa yo. Makanisi na yo eza nini? Zo senga la bango nini? Na ba marche na nyoso. Non, ngana senga na bakonzi na biso. Comme marche eza déjà autorisé. Batie la biso kaka sécurité ya makasi. Konga yanga ni kuna na marche yango na kozala te, mais nazo monde na sort. Po ba langage na ba ya bandeko na biso ndezo bangisa biso po na marche ya lobby. Tozo senga vraiment sécurité za la makasi. Sécurité za la makasi pour créer ba problème te. Sécurité za makasi pour créer ba problème te wana kena sengi mais tozo ngala zo senga na bakonza mboka soki mo ezali lokole si autorisé ki barbo kabola bango ba jour ba musu ba ata lundi ba tamboli ba musu ba yata jour musu mais peut-être élection za jour moko mais l'élection za jour mo be ba annuler l'élection on passe l'élection et ça mandé na ba tension siko soit tu ba annuler l'élection soit tu ba ça l'élection moko boye et place à la surprise l'élection c'est l'équipe ba publier so ba résultat c'est tout siko problème ezanini bazo welela IDPS bazo banga nga lobi boy mboko yo eza ya biso tout ba congolais mboko eza ya PPRD te mboko eza ya IDPS te mboko eza pona biso nyonso tout population congolais en général siko oyebisanga na élection wana ezo senga ka présence ya bata PPRD na bata IDPS bongo ba congolais mususu batikali siko rôle na bango eza l'élection wana pe muto ba voter obima arozana Uganda Tanzanie to zaka congolais ba zalaka ba congolais siko tozo wela nini siko le problème c'est ça
vraiment to comprendre ngo bien eza on a tina moko te botika bango basala ba vote na bango kuna place ba ozala bot bisa so votaki to votaki ba député to votaki président pour la biso ba population esili o etikali eza tâche na bango oyo biso to senga na bino bata PPRD bata IDPS avant peut-être ba ki na vote comme vote eza lobby. Bon interpeller ba député na bino, bon interpeller ba benga ba saba ko ba okei, bon voter mutu kingani, c'est tout. Est-ce que nenge toza lelo dimanche boy, lobi nde lundi le 22 yango jour attention yango biso nyoso tozo banga. Est-ce que ba koki ko sunga biso te ke ba annuler peut-être marche yango. Yango na sengi to ko senga na bango exact trop tard. Ça nango ka ko senga mo etangi ba citoyen congolais po to mona ba destination wana net c'est créé ba maman na embriema. Ken créé ka embriema parce que PPRD ba na kanda, IDPS ba na kanda. Donc okuta na bango déjà ils ont risqué par du peuple quoi. Voilà. Toujours risqué par du peuple quoi, toujours risqué ba compte même na par du peuple ba beta ba tout ba c'est ba désordre OK et créer ma et réputation mboka na biso et ça. Siko wana nyoso tout ce qui ba biloko wana nyoso to salami bongo na habité quoi na motu ya nani? Et quoi na motu ya nani quoi na président de la République. Et quoi sur motu to biso nyoso mangano c'est quoi ndeto message le ba. Mais président de la République ndé a sa autorisation ba to sala marche té. Président de la République a sa autorisation ba ça marche té mais président de la République aza motu akolo ba le ba suka pe maintenant c'est changé. Yem taza le ba. Na motu alo ba le ba suka eza gouverneur de la ville. Oui, gouverneur ko loba. Oui, gouverneur ko ba ke sala mais ce président doit boy. Mais exactement comme il to senga to bi ke ba autoriser déjà makambu nyonso lobby marche ezali ba ko pe ko annuler ba ko kipe ko annuler o eza émission to sala ka reta ke ba congolais to mona marche yango c'est comme si ko aboutir biso na solution ya bien te ba marche pe et pe ça va pas solution bien te na mboko to yebi yango bien voilà. Alors c'est le moment to sengi na ba konza mboka gouverneur de la ville Gentili Mbaka Ngobila ainsi que autorité militaire ya mboka na biso to sengi vraiment kuna général Kasongo yom to kamba ville à Kinshasa to sengi na mapinga vraiment to sengi na bino si ya moyen to proposer bino si ya moyen bo annuler o ezali autorisation bo senga ki na marche ba senga yi pour na marche na deux grands partis ou bien bo sa président assemblée nationale o ezali Janine Mabundi bo ebisa si ya moyen ba reporter l'élection pour que batu ba batete zaka surpris pa boeto boyi ba mbiska de salama alors batu ba victime de sa population na ba bien o ezali public. Voilà. Alors au moniteur o senga pe moko boye bandeko na biso la police bazalaka na mwa kimia nyoso marche et ça la pe bandeko na so ya la police pe mwa mutu pasi nyoso ko ya sécuriser bat on se ko soki des autres dans l'équipe makasi. Est-ce que yon ndimi pena ndenge papa na so général Kasonga za wana nyoso ko tambusa kaka aya ka ko pekisa ba marche banini to ebi eza musala na bango mais marche o tozomona attention nango nete kozala mabepe et bandi déjà mabe tension nango de ce tamboli mabe partout ba babi ke lobe ke yinda na Kinshasa. Alors yango to na posa na ngote vraiment ba konza mboka biso to sengi na bino take ban to sale mission non to tangue ba peuple congolais mais to lobi te ke marche ça le matin mais to sengi s'il y a moyen l'élection et ça le marin a parlé du peuple entre bino na bino ba député bon annuler marche ya population pour population ko ya ko sala kuna nini po tozomona tina ya population ko yela na parler du peuple te po population ndenge yo moko otolo ba population ko voter na été siko comme sikoyo bambwakela ya tous les deux partis ozomona te que confusion kozala total yango to sengi vraiment na bakonza mboka bote la biso likamwana très bien. Je pense que élection lobby ezali ba voter na ngo za président ya Sénat na ngo za président Sénat alors IDPS bazo loba ko to PPRD ba bi mutu na bango alors to senga vraiment si ya moyen c'est les institutions munene c'est nango président bi magazaka ya bato ba majorité ou comment ce vous avez la majorité dans l'assemblée donc c'est que vous avez 1000 chances ya ozwa kit siko entre PPRD na IDPS banani baza majorité FCC ne ba majorité donc c'est ça ce que bataille soki FCC baza majorité c'est que bangonde ba obimisa peut-être le fils bangonde ba obimisa bangonde na logique ka ba majorité bangonde ba obimisa ozali président or IDPS ko premier IDPS ezani premier IDPS atala ke na ba institution nyonso bango bazuité bat na bango bazati pourquoi baza minoritaire bat ba majorité IDPS FCC bazu presque nyonso so zo assemblée nationale aux ba bureau président assemblée partout même dans la province mais soki FCC baza majorité ata to salima c'était c'est ça ce que le problème
problème. Yango ba IDPS ba ta pression, ba lingi kutu ba passer les institutions il y a likolo, ba décision il y a sous que c'est siko bon, ngape na lingi na tuna po magamba politique yango pe to s'intéresser kana ngote. Soki bande ko na biso IDPS baza majorité te. Bande ko na biso FCC nde baza majorité. Mate ko baluka ndenge nini ke bato baza majorité te nde babimisa président ya Sénat. Mate baluka kana ndenge ke boyebi kanya ke tambolaka bako sape bako sape bino boya no majorité et que ngana yepa no ken nabi ke ba majorité ya mutu nga pour voter nga mo loko yango o charo ko pas tant que na voter mta la na pression ya batu na bango o bango bandimi ke population ya pression ya batu na bango ekoya wana bamona ke biso tozala majorité to échouer. C'est ça les yango ce qu'on pense ko banga la biso pas c'est désordre ebima. Yango ce qu'on pense au bango to sengi vraiment pardon et ça la mana huis clos. Donc ndenge ba banga hémicycle donc bat ba yeba te. Donc mais côté la makambo ngo pe ndenge ezokende déjà tozoye ba résultat net ya parti ko bimisa déjà président ya Sénat. Bon na kotala boto de ba daki FCC ozo. Parce que FCC candidat na bango zali Alexis Tambwe Mwamba. Le FCC bimisi comme candidat na bango. Sikoyo kotala pe na Alexis pa ana combo azo peser ba pe belé. Ba pe na beso ba zwa ibonga na parce que bango nde ba zala ba. Sikoyo na mopanza IDPS ba tchenani. IDPS candidat na bango ndemte so ba bimisi nan. To na combo te ba ndemte so bango kotinga ba bimisi na mais Alexis Tambwe Mwamba ndaza ya PPRD. To mona pe match moko to beta na Coupe d'Afrique ba gagner biso 4-0. To zongisa tous les 4 bins dans minutes à souk. Et puis tu gagnes. Peut-être IDPS faire ça la surprise. IDPS a ça la surprise to boité mais ça m'a pas na logique. Na nenga ba logique parce que PPRD FCC ba linga malgré ba perdre aux alliés présidence, l'élection présidentielle va zuiter mais ba lingi ba institution nyoso bango loko ba majorité presque na ba assemblée nyoso ba zo be bonga presque nyoso. Donc Sénat les institutions souka ya munene parce que ba décision souka jouamaka yango ba na besoin FCC ba na besoin mutu na bango Alexis Tambwe Mwamba azala pe ba député ba se belé ba tandis que IDPS ba zo banga autant ba banga bi que note eza ni na munene malgré ba nyoso to changer pe match est-ce que place au moni marche on est ça ba pression changement et ba ça la donc débat eza pena ya to sengi na ba konzamboka pardon to ana posa sikoyo mama besa soki to sali calcul soki marche salami bato ya IDPS baye bato FCC baye donc la gisi ke soki koto muta IDPS ndabimi bato pe ya FCC kuna pe bakotomboka na nenga osakana te et bongo soki mutu ya FCC pe abimi est-ce que bato ya IDPS pe bakotike tranquille siko bato ya IDPS bakotike tranquille te bato ya IDPS ba na kanda wana IDPS nde ba na kanda voilà siko kote nde siko to sala débat na yo yango wana yango kote to sala débat est-ce que na ndenge ya batension yango ndenge kokende est-ce que zo senga te ke bakanda wana ezala ke boyoki mutabini me botomboki na kati na emso ekuti bino na siège na bino kuna botomboka olia ko ya kotomboka sur place tous les deux partis eza eloko tombe élection ya ba président ba si assemblée et salama ki na mbujimai na tuna ba na mbujimai na mboka ba ya fachi voilà mutabima ki président assemblée za ki muta FCC na biso ki ba ta IDPS ba tombo ki ba ta désordre kuna ti esali ke ba bandeli masolo muta IDPS azui kituan. Donc, bazo compter la pression on a pe awa. Donc, awa pe pression ko leka ke non, soki mutai de pe sa zuite peut-être to ke na nenga pression marabesa. Donc, telo ba avantage ya population ko kende kuneza avantage nangwe ko za mso ko annuler mso élection. Avantage yango za ba annuler ngo kaka. Donc, ba revoir marabibele. Non mo pression ba tia ngo ba na besoin mutu na bango fa za kiti wana. Est-ce que la pression ana o ya okende ko luka pression et ko créer te ba makileta. Et makileta nga pourquoi parce que ba te PPRD ba na kanda. Ba te DPS ba na kanda. Déjà ba langage eza bien te ba zo finga na ke bino ba ko mona to laksa bino bisonde to bisonde. Yango pensa que ceux qui ba coûter déjà avant l'élection ça la déjà des heures de salema. Alors ce des heures de salema et permettre te l'élection de salema. Peut-être calcul na bango yango wana. Calcul bango yango wana ba kuta na avant. Pour tout le monde c'est comme si ba cible ya ba point de départ na bango pesa à place moko. Na place moko. Bon échanger na 10e minute à place moko. Za place moko. Donc ils ont été ba kuta na dans affrontement ko bandaka wana donc élection pe katani nango kuna pe katani. La police a encore maîtriser bango te ebi DPS ne bayaka. Voilà. Ebi DPS ne bayaka ebi PPRD pe ba pe ne bayaka. Alors bango pe kuna ba maître ba nani. Obi que soki lobby élection we salamité biso to bima même sur ba prophète. Peut-être au monde net c'est comme ça affrontement bandaka
na ba riwa na kaka ba frontiment ba ki na 10e million na so ba coûter déjà ebani et que ba komi comme la palais du PPT ken nga na yebisa yo ndeko bito mama prophète kanga ba komi comme la palais du PPT so ba ko ba kuta nika na 10e ebandi le temps que ebande kuna na parlement na palais du PPT ba za kuta ko CGT parce que tout le monde qui a déjà awa tant ba député FCC ba finga qui président de la République tout le monde qui ne ba militaire IDPS ba kende na palais du PPT ba beti ba député ba panzani ba ze kuta aussi j'étais pas panzani ba sala kiango donc déjà kokuta na bango déjà place wana et créer bitumba massas de des des ala ba victime ba permettre élection salama donc d'où faut ba sala ki ba ni avant pour makambo to ko na makambo to faut ba ni lenga marche wana ba ni lepe élection ba ko ba sala na huis clos ba yebati na huis clos et ko sala biso toujours bien to za na posa il y a des autres désaltés alors tout le monde a la population c'est comme si bazoluka bacha to ke na suka bacha conflit entre président sortant et président au hasard actuel yoko lo banini parce que biso moko ba peuple congolais lo sambo na biso ezalaka ke nzamba sunga biso un jour soki président moko alongo na pouvoir to mona kaepe ki azo vivre président na pas zo mona moninga pe azo sala alors côté la lelo côté batu baye ba lobby ba boki ba jeter pas président azo sala côté pe bazo boka ba jeter pas président kala est-ce que zo mona te que Babiloko wana eza bien te ken pourquoi parce que ba mi balé ba sola nan eza bitumba population eza tinate président Fatina président Kabila ba sola bien ba kuta na ba développer ba yebi ne ba sola donc biso to binda pour rien to tika oh ba sala wana to ko benga mwa so ba flatterie oh ko to so ka flatterie wana posa na ngote to wana posa na ngote biso na peso makambi ekende liboso je pense que to comme na biso na suka na habité soki ozana ba dédicace au non c'est Apoli Lumumba RDC Monde Prince Yaweli Mr Vexas. En tout cas, merci à Maître Batista. En tout cas, merci à Whisky Wishia. En tout cas, merci à Ndeko Nabiso à la police. Merci à l'autorité Nabiso Nyo surtout. Où est-ce que idée tant que le peuple congolais. En tout cas, to sengite que Mars ba annulé, mais to sengi kaka pour revoir nanu pour na likambwango. Merci vraiment. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nabino Sobolandi Biso Pichumboyo na Paris na Pesiombo te Paul Kashogi Daya. Grand frère propre na pesi mbote na pesi mbote na bana poto nyonso o bozota na biso par-ci par-là bisika bozwami to salika analyse par rapport à marche au Seigneur sama na mboka na biso vraiment bino so balandi biso bo benga bande ko na bisika bazali to na posa na ngote bo contribuer à travers site au film la film bangi na fit ya site ozo kama maemo ko ken piana merci na bino so botali biso boza toujours branché na site kitoko au film na film po boza ba news ba programme politique nyonso e kota ndebo sengi na film ba kota politique to koti makamba et botika la malam.